kozala na ranking na mutu ba weli nini o eza spécial baluka ba éliminer bongo pour on eza déjà demi liwa o ba lukeli boza na mboka o ya loi boye ba bien justice française et Rolande Labino et même si bo longola ba ville bo vana bo déplacer bozu ba métro bo kande bozo ba métro bozo métro on se sali et ozongi Labino. Ok, donc poto oui peut-être que bika po minute même si na poto oui baza na facilité à retraiter mutu mais basimba pe mamutu te lelo oso ndona bango pe nzamba zu molimo na ye azon na temps o esengela gité parce que ces gens là o baluki akufa na nzela famille na ye elandela bango kuna ekangisa bango partout o bakokima elanda bango luki bango bokangisi bango ba futi o bango basali po bango pe bana bandeko so basali bandeko na bango bongo ba osepela et ces gens là o so basali makambo wana ba famille na bango ba osepela nango non tout ça batou pourquoi tu ozana mutema ya mabebo yi. www.cleboa.com avec de la nation, Tonton Banda, l'homme invisible, avec Pichu Mangaya, Boss Lady, Félix Oazé quoi monstre d'amour, Aloba Nabisu Ilokomoko Eza tellement motu ya makasi Aloba, richesse ya congolais Eza motema mabe. Motema mabe lelo tozolobela ndenge bauti ko sala ndeko na biso Mi José la reine komona kotia mutu mbeli ndeko na yo mbeli mutu niamate mbeli na litoi na kingo lelo touti ko apprendre que mbeli yango pe mususu ekota kiso pe na libumu eza mawa yango lelo ndezali sije na biso ya mokolo ya lelo na remercier ba oyo nyonso tu basutenaka Herman Emporio garçon Slim na moni bongo Paola Schengen superstar kilo ya ba chéri nyonso tu ya Londres et pas Paola Schengen mambobo mekandeni ntaka kilo ya ba chéri Odion Mampou ya boutique exemple à suivre sur Gambela na commune ya Kasavubu na moni bongo Edi Akimbe ingénieur salopard Dodo Vicente Shipping London Luanda Dubai Matadi côté Bakar de l'Ixtotique Lango Dodo Vicente Shipping Patience Bembo Pachanga la star na États-Unis eza pasi lelonde tozo solo la dossier ya Mi José la reine Ange Akimbe eza pasi bongo die badinga boni. Oui, bonjour Nayo Emporio garçon Slim, bonjour na patron ya chaîne Abiso Kitoko cleboa.com. Ton na patron na mona maman o bengam na kombo ya tonton de la nation, l'homme invisible et sans oublier Pichu Mangaya que je salue. Ton ça la bien ton na invitation à Cleboa et merci toujours na confiance sur na bo pesa Dieu merci Mbadinga. Je suis là pour vous et ma question na bino ma réponse na ngai. Komona bongo Mi José la reine ndenge bati mbeli bongo na kati ya train orolo banini ba image wana oyo tomoni wana et choqué bato makasi yo orolo banini par rapport à ba image wana. Merci beaucoup en plus na opportunité au pesanga sur na mona ki ba vidéo wana ya Mi José la reine nga ben mi la reine ndenge vraiment bino boya Mi José po ba Mi José bazé belinga ben que la reine po na emotion na vandi na hôtel la musala zo sala na confirma vraiment que aza musala ou azaki go sala les fonds se les disent na confirma vraiment qu'aza vraiment la reine à part ya combo mais devant caméra devant micro azaki vraiment relaxer en autant aza ça musala na zongi vraiment la question na yo et ça la nga passe tant comme na vidéo ya ndeko nanga ou aza congolaise na kati ya métro
et kolela kokwea boye et kobimsele libanda akoki voit même pas émotion ana asile na okwea na se. Vous avez vu des images comment mutakwea ki en tout cas ça lenga na premièrement passe pour na zonga mkena question na yo. Voilà, siko komona no ba art bongo entre biso bandeko na mboka mupaya. Komona ki kota muninga mbeli de 1 an premièrement. Komona kota muninga mbeli bongo sans kobanga omoni ndele mwani ya mama boye yo roba nini na kimutema mabe oyo ekomiti na niveau ke bata mbeli. Merci beaucoup un peu garçon Céline. Et je ça là toujours passe de le dire que na pesi ba mission au baloba du président Félix Oise Kalobaka sokolinge ba tema mabe ya congolais kozela été jour à Koufa mon envie ba réaction na ya osala comprendre za mta mabe. Tout ce que je voulais dire que ceux qui sont étrangers ta sali yango kozoksande konanga congolaise et wana na koloba neto mais tant que za congolais na éviter mutema mabe ya biso olé esuka ka voix même na mboka na biso eza République démocratique du Congo et bozo même na mboka oyo bazuino atanke bapaya bazo berger bino na mboka ya batu bo même mutema mabe wana. Je dois revenir directement na bandeko bon je peux pas dire bandeko parce que c'est qu'une forme o ba comme ko sala eza sous teke ba bandeko nanga congolais ou ba congolaise atanke ndeti na za congolais bango na ebite so na tshaba so ekolo nini si ba Congo si réellement ba congolaise ba kokoki ko ozete ko sala o ba sali ko kende ko luka ko tangisa makila ya ndeko na bango na yebite po na bango ezalaki nini et cette idée ya kozokisa ndeko na bango congolaise lokola bon en plus moi na moi si o baza ko sala na ye musala moko atanke lelo yé vraiment ami pesa reçu vraiment sur na microté mais ça m'a fait du mal de voir que bande kona yé moko comme na niveau ya ko luka ko éliminer na mokili na yebite qu'est-ce qu'il a fait du mal pour mériter o basali wana. En tout cas na yebite même ba ranking mbozo ba ranking kozana na ranking na mutu ba weli nini o eza spécial ba luka ba éliminer bongo pour on eza déjà demi liwa o ba on ba lukelie pour ne ba tuba ke bon ndenge kotala boye banda na lito ikita boye aza vraiment en plus kaza moi si malgré ba clash to barando na bango est-ce que eza condamnable? Oui, bon, en tout cas, ce qui est acquis par exemple, dans le règlement en Canabiso, dans la constitution en Canabiso, République démocratique du Congo, dans 220 articles aux Arcanango, dans limité au article 1. Parce que quand on a dit que c'est dans 4 articles, on va salir ça dans thème mabé, bon, lukabo lukelango infraction nini et il y a un des infractions. Bango ba fana bamboka o ezalo ko la France o to bengaka mboka ya loi, mboka ya makambo ebele, na c'est justice française et ko luka ko landa bango et faire ko landa bango na sima ba interpeller bango ba yeba pourquoi ils ont fait ça et ba raison valable ya ko sala ngo eza nini et même si vous avez de rancune beaucoup na niveau ya ko pe bozong na banda kuna bino vous assise calmement et boche musique bozo mela et bozo fêter na place au montazo de la passe à Koufa. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi? Que cette dame azana ba famille était et cette dame azana mutakolo bela était bon s'est trompé. Bozana mboka oya loi boye ba justice française et Roland de la Bino. Et même si bolongo na ba ville bovana bo déplacer bozu ba métro ba kande bozoyi ba métro bozoyi métro on se sali et ozonge la bino même na yete même justice française et côté libinoté boye ba bien ce que vous avez fait aujourd'hui bo futango na poto kuna na habité et même si États-Unis bolo barake na ba mbwa ba na ba privilège na basi mais États-Unis kuna momone comme tika la sima France comme ozwa pour surtout ba crime belé comme ça mandé na France. Ngala zana batu bazana kata France nazana batu kwa ba papa Gijano ba na kata France wana ba Deko Ibanda bazana France ba Merle Congo bazana kata France ba maman Patricia Lufik bazana France wana. Je prends toujours des appels comment batu comment vivre ba vrai kuluna bazana France marché monté ba vrai kuluna bazana France ana kisa ba kuluna bazate ces gens là nous appelons de kuluna bazana poto baza awate potala ndeti bana basi. Ils sont pas peur de ça, bah ça makamba boy, bah kepe bah fandi, bah d'autres musique, pe bah sali vidéo, bah on va bah mona bilong na bango. Pour ce total place bah zoki c'est moi suana, bango bilong na bango ezate, mais surtout yo mona boy, bah mité qui donc, bah chepe vidéo mususu afandi na calme, mususu azobi na nene bah ce sont baza balésibienne ou be baza banane, je ne sais pas, je ne sais pas.
ba congolaise bozo luka nini par rapport ya mentalité ya bana poto et comme ko lekana o ya biso ezaka na kin awa. Non, il faut pas que le baya bana poto. Il faut bien dire. Ce sont des gens au baké ko vanda baza bana poto te. Non, po ba fanda rakuna. Baza ba le venant ou ba le venante. Il faut qu'on se le dise. Baza bana poto te baza ba kende. Ndenge ba OK beb sa la réputation mboka bato. Ce sont des gens qui doivent revenir ici chez nous. Ba ozonga so pas na biso po ba na lo ba n'importe quoi. Ce sont pas des Français. Baza ba français te ou ba ba française te. Ce sont des Congolais ou des Congolaises. Ba beb sa réputation en France. Et ici chez nous, la justice est zate na Congo. Na France peut zate. Ba beb sa réputation en France. Il faut pas bon. Bana poto, je ne sais pas bana poto ndetinga. Nazana batu o bazali bana poto te. Ce sont des Congolais ba ofanda na poto. Hein? Docteur te dit le vie qu'on a en Belgique. Asa moi na poto te. Akende ba étude akozonga. Asa moi na poto te. Bana poto faut so batu o ba botami kuna. Eza bangote. Eza bangote, il faut que le bango. Hein, tout ça pena bandeko baza partout dans le monde. Tu dis que mboka ya mabe eza États-Unis d'Amérique. Na makambu nyonso eza États-Unis. Mais tout ça na batu aux États-Unis o lelo boye. Batu wana ba benga biso te makambu salama. Ingénieur Meloufi kaza aux États-Unis d'Amérique wana. Maître avocat Yannick Kiwidi. Mobile ya Clarisse Matombesa Mokondi. Ba na kati États-Unis. Maman passé maman Astrid Molengi na kati États-Unis wana. Na so ba appel te ba bisanga ke ba koteli bango ou ba lakisanga image moko boye ba zokisi mutu moko na métro ou na nini. Non. Oui, par rapport à ba art on peut to monango pa ya 2 minutes ba katare pe mukongo ba série mo boye 2 minutes za makamba moi si il faut pas okotsa mamo. Ce sont des Congolais ou des Congolaises pour ça na makambo wana. Mais awa pe na kin pe ba guerre ba chérie za la maintenant to ko matina ba point que okata muninga bongo ndenge ba kataka ye. Ba art wana za na poto non et on to lo ba. Ezo sala na poto na pays auto zo un pays à loi, mais bino ba Congolais na ba Congolais bozo comme ça on ezako pays à loi te. Tu kozwa sangoke ndeko na biso mi José a commis entre la vie et la mort. Yo okosenga na famille na ye nini. Ba kende na dossier on justice tonine. Na ndenge comme tina niveau ke mbelengo et kota ki pe susu na ndambu na libumoro ba nini ndenga komi entre la vie et la mort. Ko poto ibte soka obika po minute même si na poto oui baza na facilité à retraiter mutu mais basimba pema mutu te. Lelo oso ndo na bango pe nzamba zu molimo na ye. Azong na temps o esengela gité parce que ces gens là o baluki akufa na nzela même si nzamba cha akufa na nzela wana c'est pas le moment. Famille na ye elandela bafa elandela bango kuna ekangisa bango partout au barokima elanda bango. Moi je vous courage bokende boluka bo porter plainte partout bomoni déjà bilongi na bango boyibi la place bavandaka vous allez vous-même boluka bokende bino moko botina bat na parabole te vous allez vous-même boluki bango bokangisi bango ba futi o bango basali po bango pe bana bandeko so basali bandeko na bango bongo ba osepela et ce gens là o so basali makambo wana ba famille na bango ba osepela nango non. Tout ça batou. Pourquoi tu oses à ma bébé? Mi José la reine. Je viens chez toi. Si tu étais devant la caméra, on ne sait pas ma zonge la caméra. Ce que zongi à bonne santé, zonge la caméra, zonge la émission. Moi je gagne un plus na émission na yo. Mais na gagne un soutien. Baranki nango olieza la tango yo zakana tango zara liboso caméra to mona ba beta boité to mona ba luko na métro boité mais pourquoi quand on ka tiki caméra makambo ekomelio non moi je n'ai pas aimé en tout cas je n'ai pas aimé bino na ba poto wana boza kuna boza bino nyoso bovanda ka wana na komo banga ponga na batu o bada lelo oso bien merci mbadinga za liboso na bino solo baboye. Ce sont des gens qui ont félicité mauvais comme Freddy Akimbe o lelo za na kata Belgique wana mauvais Freddy Akimbe na moi c'est maman Kova Akimbe moka benga Dieu merci mbadinga ce que tu as fait je n'ai pas aimé il faut bon ça boye. Là je profite directement à saluer mon vieux papi Kakol c'est bon de la machine moi sinae grande ligne d'énergie na kata États-Unis d'Amérique wana et ça la bien hein. Papi Kakol c'est bon de la machine de Bigenze Mozobeta Mosoku vraiment en tout cas une très belle chanson en tout cas félicitations à yo na kata États-Unis wana ozomona fait Freda Kimbe
biloko abo mauvais edi Hakim même que Paris déjà zo solo là tant on côté Paris on ça ngabi côté na Merlin Congo côté na Hortense Bukasa bozo sala bozo solo là na ba Paola Louvi qui bozo solo là bozo mema comme au moins bateau ba ke na mboka bateau ba ke ba apprendre ba ke te ba beb sa réputation mboka bateau ba beb sa réputation à Congo hein et on va comment refinga biso ba congolais ou ba congolais partout au Kenya rapport à nini comportement na biso ça bien té bozo finga sa mboka na biso hein boke libanda ko luka ba vie na bino boke ko bunda te soki olingi obunda zonga pa na yo na Congo awa ndenge to lwaka ma justice awa obi mais kuna bakolandela yo eza bien te mo fait Matika son lit de champion pelouse naturelle Matika son lit de champion pelouse naturelle ezo ça pe mabe vraiment ngala zo sepela tant que congolais beaucoup makokoma na niveau ya konyokola ba congolais boy pourquoi ka kombo na biso comme kotangama toye côté boy komba ba congolais toye comment ce sont des gens oh ba o sa makambo wana oh le lobby to benga ba indicateur ya masse et voilà maintenant résultat famille ami José la reine de Paris en tout cas botika makambo te ba bino ba page yo bochaka ya polémique viens dans Zoro Malbla Nabi Kozana Kishasa ah Nazaki n'est pas Mike Kalambai wana tozaki na en tout cas que j'ai sali Nabi Kozaka ba kisinzora biso to vanda ki wana to solo le makambo boyete kisinzora boyete comment na vidéo moko to moni que ma fille oyo ba utaki kozokisa mi José ba fandi na bango ba bandi na bango koseka bazomi na ba whisky bazobi na parking ya Werason koti sabore bien mbeli ba koti saki yango bien koti sibor bien ba koti mbeli bien mais ba koti mabe art wana ke bouti ko sa mninga mabe bo fandi bo bandi ko mela ba whisky po whisky pe sa rapé ba bula mabe whisky et puis ça racuiti whisky et ça la mambo de na nzoto et puis côté sabord bien bimi sabord bien on va ni par rapport à art comme on a bandi on a biso basi basali art bongo un peu garçon Silim je viens de le dire ceci mutema mabe ya congolais ko lingate oye bango jouer kokufa pour jouer kokufa ezana mututa ya lo ba devant caméra devant micro que mutu wana za ki mabe non Aholobaka ça qui bien. Pour moi, on thème baba congolais, faut mon entendre en vie. C'est ça au bon basali. Bino botu ko monta de ko na congolaise pasi o yazo lela bobite soki akufa ou akubika. Boye na chambre na bino wana na studio na bino. Regarde ces gens. Parti ça auto manze moment alobaka politicien soka yibi mbongo babenga ngo détournement. Soki moi na muke ou mutu moi yibi bitabe babenga mu yibi te ba on so ba mi yibi awa na kongo to benga ba ba kuluna so ba mezo mela ba sa makamabe et bon ba to benga ba banane ce sont des kuluna tala ba to ce sont déjà inconscientes parce que bo sa makam on nasima ya drink non je dis pas que bazaki na drink na ocha entre parenthèses parce que tout le monde ba masangande ba zo mela tout le monde ba masangande ba o mela to za na bana poto on est ba gile sampu petit frère Jésus, Guillet Sampo, moi na Paris à solo. Ba Laetitia Pilipili. Ba Laetitia Pilipili bazaki wana ba omona koma bana poto ba osa buzoba. Obino yo benga bana poto. Komba ba rando yo ka non Pilipili ba. Laetitia Pilipili mais c'est bangonde mutunde ba yepe ko bebisande ba msana biso internet so yo wana koma mutu Pilipili. Mais Laetitia Pilipili asa muta sala msala bien. Yo lingi nini? Garçon Silimio za na mondo te. Mais comme on nous a pilipili. Mais comme on a yet. Ah on a qui journaliste ni yo yebi à TV comme ya pilipili. Oh non, comme ya pilipili à ça te pour comme ko kokamate et ko kokanate ngala on permettre opposer une question journaliste ni asala msala bien le rôle la pilipili. Là je serais d'accord. Mais nga comme pilipili na lingi na ngote pour soro tali bien ba mami ile la iafa. Te yero chake na ha ote. Ba nati lokole. Ozi ba Marlène Kasanga. Ozi Pichu Mangaya. Ozi Henriette Kajinga Noëlla Madinga jamais karote pilipili azala natangi be ba Marlène Kasanga Marlène bon oui Marlène Kasanga sala nini asala suni obi asala musala azalaka kosala ndenge mona nani ndeko na auto zo kisawa tela Karine Mokonzi la baronne oui au mona ndenge zo coordonnatrice voilà ba pilipili ndete non Karine ba kombo ndene mutezo kota ba guerre nde yango pilipili asali oni Laetitia Pilipili moi ça ta ça msala kitoko tout la Karine Mokonzi autorité morale à YouTube hein tala garçon Silim
ngala omoni biloko boy nga esala ngai mo passe Ozi ba Virginie Manganga te yaza ya TV angana ke mingi we Asa na lobi antel esuka wat